Mbote na biso na ba bone na biso nyonso ya Rams Zap TV oyo ikamamaka ipa ya ye moko père papa bio donc mbote na bino partout bozali bino bozolanda biso na ebité na ero bozolanda biso na tongo na midi na pokwa na butu tope na moi vraiment ba mbote na bino yango na lobaka toujours na Rams Zap TV bo s'abonner massivement ni pas ailleurs bokotuna papa talon azawa penaza précisément na commune ya Bumbu bipai wapi tokitaki na précisément na avenue Luvambam bisika toyaki kotala mama loso toyeba vina ye se comportera ndenge nini na quartier na avenue na ye et puis na lopango na ba voisin donc nde toza awa na Luvambam awa na commune ya Bumbu tokokota et puis tokotuna moi quelques personnes oyo bazalaka na ye nzinga o ba bengi na kombo ya ba voisin donc tokotuna bango mo ba mituna donc sans plus tarder ingénieur a reçoit biso vraiment na moi ba mituna et pas ba ndeko na biso toyeba mama loso ba vivaka na ye ndenge nini kozala vraiment malamu mingi donc papa bio yonde makambo papa bio donc bambote na yo bisika ozolanda biso mama Diane Boulala bambote na yo donc sans plus tarder ingénieur domina sima ya caméra fungola biso zwa biso ndenge tokotuna ouais c'est la biso. Bonjour maman. Bonjour. Ah, maman Zoseka. Maman va bien. Maman, bonjour hein. Eh bonjour. Kombo maman. Mamé V. Mamé V kombo kitoko. Wana komba maman abotinga. Oyo za chaîne Zams TV. Oyebi maman loso. Naebi voisine biso. Voisine bino. Mingana obeta lisolo totonga yena numa mukie. Ngalinga ko tonga fort. Totonga nanu. Totonga ye. Totonga. Te kitsa fois totonga ye. Beta na lisolo bozani ndeni na veni. Bon maman loso banda kota na zona ngai mabete to pesa na bonjour moi na ndeni bien. Abena bi bien a déclarer kaka bana kota maizate avenue on peut salité c'est bela kuna le on est venu pour foutre là on a bien foutre là avenue na mona on ka bizarre bon après ça bonjour après na pese bonjour maman nga kuna on tumbele malos aussi au bal mona msi yebu ta seka abi peut-être osa luka mambo azani na problème mututi ya solo wana na sukika. OK merci beaucoup maman ma totonga otalaka musala na ya salaka na tele ka mukulumu boy na chaîne na sali la théâtre na mona mwana na yena yemuko na munyo sa théâtre nga maloso ma biso bi azamuta kalenga bi c'est so féliciter ye na musana na ye asala théâtre kitoko mama kalati aza mama mwa kala traka babwa ka maloso si obala nanu te siko nini okoloba na ba fine na ye to na ba bonnet ya chaîne na biso. Bon, lo na luba. Moi lo na luba de bon malo sa sala théâtre kitoko asa mama mwa kala ya lelo te. Biso ko pa même kudu atako bota mande na bota mwana ngabi. Ata solo. Aza mudu mo artiste mwa kala. OK. Kala bena umeli na musala na nzamba pambole yake liboso. Merci ndenge totongi na voix likolo. Na baki to tia na ngongo ase merci otomboli kaka. Donc sans plus tarder oyo ba fanatique ya mama loso na avenue Luvambam nde tokitaki sur terrain. Totonga bango totonga ye na voix likolo na voix likolo na baki na ngana mungongo ase mais mère atomboli kaka liboke panzana kaka sans plus tarder tozo tambola ingénieur toza kaka na même avenue et pas ya mama loso donc toyeba mabe na ye na malamu na ye po aza mutu toye awa na atelier donc bonjour maman na biso. Bonjour. Bonjour. Ah, maman zoki manga boye. Zana pousa na pembeni. Maman koki manga te. Koki manga te maman. Bonjour. Bonjour. Ozo tonga kitoko kombo nani? Kombo na Naomi. Maman Normine. Maman meka ko yebisa biso toza vraiment na commune ni pe na veni. Toza na commune ya Bumbu, na veni Luvambano. Oyebi maman loso? Bon, nayebi. Nayebi parce que za cliente na ngala tongela yebi lamba. Nayebi. Atongela ko bilamba?
Et na tongela bilan. Bon maman, mega ko yebisa biso. Aza musicienne to aza artiste comédien. Bon, aza artiste comédienne. Bon, ne bovanda na ina avenue to pe na quartier, au mona ka comportement na indeni. Bon, nga vanda kati, na ya koya. Bon, comportement ni na mona on kaka parce que nga zala na été. Te na moi temps o vanda na ye. Bon, ils ont bien. Ils ont bien. Ils ont bien. OK, so nini ko loba pona ba fine na ye et puis na ba abonné na biso ya chaîne pona Mama Loso. Bolo na mama, bolo la nyo sala. On a gafé bolo la. Bon, pour Mama Loso, non, beaucoup de n'importe le bâti. Donc, ça la bien. Bon, bateau ba talaka ba continuer ko tala ena be lubu na ya salaka. Ba continuer ka ko la na chaîne na émission na ici. Merci tozo kota awa sikoyo et pas Mama Loso, moi quelques personnes tozi boyoki ba rimer to par façon ndenge artiste na biso mboka na biso ndenge avivaka le pango avandaka yango yo tozo toke et pas ya Mama Loso. Bonjour. Bonjour Yaya. Bonjour. Kombo? Vanessa. Vanessa, tozo luka et pas ya Mama Loso. Avanda wapi? Mama Loso avanda awa. Avanda kawa? Oui. OK, merci. Tozo konta pona tout le monde a Mama Loso vraiment il la malamu mingi. Avant du wap. OK. Coco. Ah, Bapaya Mama Loso Bapaya. Oui. Bonjour. Bonjour Mama Loso vraiment yo. Bonjour maman. Bonjour. Mama Loso. Ni na ukala boy. Nazanga. Uzomona na te. Nazomona na yuzulukila ngawa. Mama Loso uzomona na te bandaka Maloso si obala nanu te. Do banda nano do obala to nano bala te. Ti sikoyo. Na aja boy. Bala na ko de distraction. Tika boy. So mutu na aja boti bona aja comme na zwa mobile te seke na tulaki. C'est vraiment. Donc et loko nde ba fanatique na yo ba luka ba yeba nde yango wana po banda ba yeba nze ba yoga nze mwana Maloso esi o bala banda ka lo baka nanu te yo ba linga ba yeba est-ce que c'est si koyo fort pe na saka fort ici déjà o bala déjà bana biso baza combien to tonga nanu bana ba 7 baza 7 ba kombo Belva, Sandrine Sala, Pilou, Mazé, Anna, Jani, Kervé, Madi. OK, merci beaucoup. Ngana liaka na ngai Maloso. Na liaka na invité ceux qui et pas na yo lambi to ko lambela biso po na mopaya. Oza mopaya soki na kolamba lelo nini? Ah bon, lelo na osala mbika na mipandi. Ambo? Mbika na mipandi to tala ndenge nini to kolambela ngo po kolambeza modele belé. Oui. Ba msusu akozwaka mbika atie na moto azui mipandi ya sukoli atie na moto. Nga na lamba ngo pe modele msusu. Donc to mona ngo tango na bando lamba wana eza secret ko mona ka ndina bando sala bando bengo ya kutala ko mona ndina lamba ngo. Mais wana guna biso préféré mi ya bato bandundu. Mais tango bakisi susu na mipandi c'est que est international. Non. Na tiango mélange wana po eza bikolo nyonso bakoli yango. Ya biso ya bandundu to tiaka ngo mbika na fumba to mbika na fumbwa na oto benga na nga ba benga mbinzo biso benga mikwati. Mikwati. Yeah, c'est ça. Yango siko la mbela biso lelo. Na wala mambika ndina mipandi ya biso bato bandundu te na lambia batu tout. OK. Merci beaucoup Mama Loso yeyo azola mbela biso vraiment mbika na mipandi. Boyeba loboko ya Mama Loso et puis aza mama oyoyo aza icône na artiste comédienne ya mboka na biso ba miso ba ke o ba artiste ba yeba kolamba te. O bango ba yebi kolamba koleka kutu na ba marié oyo balandaka ba artiste na bandako na
bango vraiment ezape occasion moko ya bien lelo mama loso lokola bia kolambela biso mbika na mipanzi yo muto yeba kolamba yango te otala yango malamu esunga yo po bomelo libala te boyete mama boya ya OK merci beaucoup mama biso peto sepeli to c'est la kaka yo osaela biso moi Elubu. Donc, là, ça prête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, na sepeli. Assure. Yaya. Kui banzo kezaka kitoko boy. Ya solo. Na sosoli. Héritage malonga na kokotikela bana nga. Eza kama pango te. Mituka te. Mais koyeba Yesu, za héritage ya solo. Una kokotikela bana nga. Ezalaki pona la kolumbu nene. Koyeba yo na bomoina. Mautanga na kutana na yo na minyololo nyonso fani nakangamaki na mozindo nyonso ya bututu nazalaki aya ya koyeba yo ezalaka esengo boye yaya koyeba yo ezalaka esengo boye yaya pona ngozali libanga monene obimisa moi na butu nanga obosanisanga bapasi ya bomwana ai yaya koyeba yo ezalaka esengo boye yaya koyeba yo ezalaka esengo boye ezalaki libaku monene nakotana na mona bomoina ngayo naza richese oyo eleki richese nyonso ya mokili oyo libanga oyo eleki atadiama na vando libanga oyo eleki kolo na motuya koyebani ezalaki libaku monene Adora mipanzi, udola mbika, tuza matungulu, tuza na ai, tuza tomati, tuza ndengi. Yango loko ebele te. Tuza yango sel. Tomati ya mbuma. Oyo eza mipanzi. Okotia yango mpe na ngombe. Oko ngola maona soso salipa. Ekipa na ngote. Mbika, po ezala mbika, eza wangila te. Yango malamba oka na mbika wangila te. C'est ça donc la boue bon ça va épice. Après tout bani. On a rolamba ngo, to na longoli ba kosa ba ndembi oyo na tuti na épice avant na luka ko tia nini na moto. On tia déjà mai ya moto. Po loko eza ba salté makasi fo chama ya moto tana chama ya moto na sopa bino mo mona ba salté o bima a après wana na chama mipanzi toki tokso na mone ko pemina o demander ase mai ya mbika mais anatanda ba finaga mbika po fo finale panza la teza moi donc comment c'est ça. Sopo lingi otie ekibi, sopo lingi te otie na ezaka non ba toujours aller na bango ekibi te so lingi otie ekibi sopo lingi te wana ekomi yoka. Maloba oyo uti na kati ya motema na ngai napusani liboso na yo nalingi nasupela yo Yesu nanga oh Yesu yo ona nyonso osalelinga Yesu Eza na ngoloja note za kaka eza ni makasi
Mon a dit au pot, dans ma casse. Comment il y a des petits ndenge eza makasi boye esengi kaka na maboko kaka na maboko me osuka maboko mpe mpoka tokolia yango onga soka maboko osuka yango bien deja na maboko mais ada na luku namona yango ebele namona yango mbika eza pene ebele namonaki ondie eza 2 sako 3 à 5 4 bibundeli eza ebele 4 bibundeli eza ebele do bana poto do bino mpe bokolia biso mpe tokolia bino siko bokolekela boya mpe bino siko bokolekela biso na avantage ozotala na mayele tikende makambo donc papa Ogi Moto international papa Ogi Moto international donc ozomona elambeli ya mbika mama loso azokosalela biso eza 4 bibundeli donc biso tokolia na biso bino bokolia me bozwa mpe mayele ya mama loso donc ekosunga mpe bino bato nyonso boza partout na monde bokoyeba kolamba mbika na mipanzi te donc kuna bakolamba bango baza na miso okabuka donc eloko nini balinga kotia kuna bakotia na bango ok c'est ça liko tiale wana olamba ngo ya kosa wana na olamba ngo na Kuna zotombola mesole po koma déjà kolinga mbika ezala mwasi oyo yango nde sikofo eto mbika ekita na se do mipanzi emata likolo po mipanzi eza boye eselemba oyo kokangama kangami oyo kopanzana panzani ok epanzane mingi ndenge ekoma boto tikali na kolamba ngo ndenge tolambaka na bwala ok na ndenge mboka na biso oyo ndenge tolambaka na ndenge mboka natieka mokie oyo quelqu'un déjà nazotuta tomate nasukaki wana ndenge olobai kake ezela nango 1 heure du temps loka déjà totieka moto ya makasi merci beaucoup cher internet bozomona mama loso ndenge aza koexplike biso eloko moko papa bio oyebisa mama elambeli ya mbika na mipanzi yango oyo oyo mama loso azolambela biso
Papa Guy Tomo international, Papa Guy Tomo international. Oye bisa mama, il a meli ya mbika na mipanzi ya ngoyo. Émission na biso ya cuisine ezo continuer vraiment donc kende na mama tina suka jusqu'au bout. Donc merci tout comment bien suka. OK, merci. Donc c'est déjà mbabulama ya fufu. Ah non, tu m'as mbika na la banque. Donc c'est des matuka. OK. Maman Chochogo. Merci beaucoup. Ah là, ce matin, tomate de banque. Vraiment. Merci beaucoup. Donc, à la tête, vous allez maman Diane Boulala, vous allez à la donc des matuka. Biso Chocho, maman Loso. Merci à vous. Pour une étape minimum, maman. Pour nous, Wa mboka na biso. Oya mboka na biso. Yango ekangekanga te ekipaka te. Ça. On ça on mélange na fumbwa. OK. On déjà prêt. Ya kochande. Donc mbika na se fumbwa likolo. Ata ochape likolo za na bomite. Ya na bomite to kaka muke. No balanga ngo yango ekipaka te za libokeza ya kopanza za problème. Oyo isena na ngombe plus. Na uchaka ona tomasi na tujeza na uchaka. Kande na tutekana bandeni nyoso tindeli. Chili sungulu, sungulu cha ai, che tuti mélange bana. Tunacha mafuta. Keka kabuna mosu. Mais mosu interdit. Te so ezaluchi. OK. Bisa kwabeza, uchaka mbinzo. Mbula nde ata mwa na moyo sekande na tuko na mbinzo sikana mbinzo kuba kuba. Nga mbinzo za yasi. Mbisa ukauka chini. Konde zabo iko bela ba côté ba pombe. Et où mais Après tout là. ah on est au 40 minutes. 40 minutes. On a dû amener le côté to mona ki ya mbika na panzi. Donc pene déjà. Oh na lo kitso. Kita siko. Quelques minutes dans kitso. Merci cher internet et vraiment kala c'est do bela na. Do ibeli déjà. Ah, mais so o le ici. Ah chema. O chama ya fufu. OK. Yo le akwa ngatonya. Ngala ya fufu. Ngana mtaba ndundu. Ah yonde. Ba mecha. Ngoni. Jana otala. OK. Ondo ndo ezoke ni mwamba yona kayikita ale. Donc pour lier mon bien sur fond mon mai wana kita te bo ife ko liam. Ko liam na ça dépend. OK. Dans le kitala ngo déjà. Ça doit mai te mai wana mona kuye binika ndena fini. Mfuza uyi mfuza mai. Mwende za ja prayer ko lia. Mai fuka ndena zo chanzu mwana fufu. Na difuza no na chama kali. OK, mais na mona ko message na tomate ni za za. Kala ya mbu. Kila kitu mwana mwacha ni za za. Tanza na te. Bachaka mona ni bachaka te. Ngana chaka te. Sonda sejela cha cheme. Yango se brami na tomate mbu. On a dîné za rouge. Ça tomate mbu maka bu na wana sa bien. Ko bimi lokola olambi on a système ya ba bouillon. Ndika bana mako ko bachaka na watu. Wazo bachaka pena tomate ya linjanja. Mais mika alinga tomate ya mbu. OK. Alinga tomate ya mbu. Ça on a problème. Ah. OK. C'est le moins rouge, c'est le la musique alinga soupe le faza ka rouge té. Soupe eza mika. Eza lokola lo neti ya bokoko. Bokoko. Bachaka ngo tomate manza ya kuchindo bachaka ngo ba tomate manza. Faza ka tomate ya mumali tungu ai. Soko ngo cha kibu. Soko cheno kido bazwa ngo ba kibe ka tomate ya muma. Tungu ai nandemi soko tese le rio cheno wana kito sanisi nyoso nena chaki. Ko chena kata liboka utie ndemi. Utie ai. Sobe silegeza utie kito tu le pisho le sangani uzimbika utie kata liboka obali ko fino. Moni ko ile wana binywana. Na sombi ko tie ko le binywana ka ona ro finela wana. Ya ro finela ko le binywana. OK, do na tie uti. Mais ba msu to mona rasumi te mo ndamba oui aya tia ba o wana
bafokisaka te bango baluka kosalela ya ye moko te balinga batia oyo moso ozana opresse ofini na yo te olambi otie uli me nga mbika natya uli te uli kaya yango mo omoni nde na fineki eboseki uli kaya yango mo oyo nasaleli ezala mpe so babengisi yo kolambela na libala kaka naturel kaka bongo. Merci cher internet, bozomona mama Luce azokoexplike biso étape par étape eloko bato bacomprendre mbika ezaka mipanzi te mosusu akona maona makaya mosusu olamba ngo na mbisa okaka bamosusu mpe balinga na tomso na koyita bamosusu mpe na tomso na koyita okolamba ngo mpe na soso kaka mbika okolamba ngo mpe na ngombe mpenza ngombe afoti olambi apare taba mais biloko nyonso meme na taba mpe so ngase mpe nde olamba na taba osaka nde asali boatie taba na ye alelisi atie mai ya moto asisi atie aolamba ne mpe meme na taba balamba ngo na nyonso kolia nde kaka na fufu to na kwanga biloko mibale wana fufu na kwanga bo bato badiaka sikoyo loso animoni ke biloko mama balambeli biso omoni ke sentiment okolia nango na loso na loso mpe koliama me mingi ezaka fufu na kwanga yango mpena nde epesaka nango asamba neti nga na prefera nga ete na fufu nga mpe kaka na fufu sokuta kwanga mpe aza na kwanga. Merci bino bana poto prefera boni yango na nini parce que oyo ezongi kaka fufu na kwanga me na moma oyo ezolama mande kaka na fufu fufu kwanga mpe ezali soki nato ezali osomaki mpe na kwanga ezali. Merci donc c'est que bino bopola soki olia na fufu na kwanga donc eza wana mpona bino. Merci mama sala na mosala biso toza apola. Merci tokomi na biso na suka mais bokomona nyonso mamoto na table kaka. C'est bon. Merci beaucoup. C'est bon na super. Na table c'est bon. Baya na ba ko manger yango yo. Mais maman tomoni awa osobi mafuta mbila na kati ya mukeka lesingaka mama mafuta mbila mafuta oyo ezaka mafuta mbila mais mbika mpe aza na oili na ye pourquoi mpo olambaki ye na oyo eza coutume balamba yango bongo na mafuta ya mbila otie na fumba omoni fumba kisengo fumba tolamba oyo ya pamba na mafuta mbila na tomate oyo sikoyo eza lokola fumbwa na tie na mbika kasi mafuta mbila na tie nde balambela yango mpe nalingi nde na mongo maso alolamba mbika fumbwa atie na mafuta mbila donc soki mbisi te mpo mo ebelekaki makasi azali presi nakotia miso papa nakotia namoni bambinzo ya mabe yango nasombi ye mais mpona tia mbinzo na kati ya tombisa okauka to mwa mayebo ezalaki awa nde eza te nasomba yango avant mpo talaka mpe na bambongo yango ti batinde ya bo esali mwa retard donc soki ezalaki naki na mbongo avant nasomba mbinzo nasombaka na zigda to nagambela bambinzo ya sika ezalaka to mayebo na biso tobenga yango bukabudi ezalaka mwa rouge bopembe natie na kati wana na nkombo ya mayebo matoi yango wana mayebo matoi mpe nakokotia na kati lokwa ezalaki retard tozelaka nasoba mayebo wana tiaka na mai evimbaka enge mpesa biso retard batiaka mayebo soti mbinzo soti mbisi okauka donc neti nga aliaka thomson te na kotia te me mpo aliaka ne thomson akotia mpe thomson na mobesu asalango mpena bebe atie mwa mama moto alongoli mikuwa mpo ekangama te kotia mpe na kati mpena vrai coutume sikoyo ndenge olambe na ndenge ya mboka merci bandeko na biso bozomona mama lambi des plats mbika alambi yango na de nzungu différent oyo ya liboso alambi yango na mipanzi mbika na mipanzi apart atie yango tomate alinzanza te atie kaka ya mbuma nde bauti komona wana oyo mosusu wana alambi na nzungu azolamba na nzungu ya mokie eza ya poutine mpo bamiso bayeba kolamba biloko ya mboka na bango te mama sikoyo telema ye aza 100% moto abandundu muyaka mama muyaka yaka songolunda vraiment ekolo moko na ngai donc alambi yango na mpanzi oyo asepelaka kolia gu ya mboka na bango akokota ni koto na nzungu ya mokie oyo amonike te alia lokola moto nyonso ndenge alingaka kolia misuni na kati ya mbika aye koto oyo to aza na ye à l'aise donc neti papa bio yo toyebi te oza mpanzi nini
Maman Diane Boulala na évité yoza mopanzi nini. Donc papa Ogi Tomo international tu évité yo na maman Tomo international. Ko yaza mopanzi nini. Yaza mopanzi nini. Unga papa bio yaza mopanzi nini. Ngana za mopanzi ya mukie. Ngape na mopanzi ya mukie. Wana za ba sentiment kaka ya mukili. Vraiment. Na ngape na za mopanzi ya kota. Baki ba sentiment mukili mais mère eloko otelo wa grave mais biloko ebimi kitoko. La stratégie oyo tie kuna kati donc yango ndo lakisi bato donc na éviter eza grave. Bato musu bakanisa soka tie tomate ya linzanza te na biloko otela te. Okay, tomate ya linzanza, tomate ya mbuma excuse. Bato bakanisa te so na tie tomate ya mbuma ekotela te mais na tie tomate ya mbuma mais so c'est ça. Yo zelo mekana monoko ndoka. Boto éviter ça parce qu'il lelo ya ba jeune fille ya lelo. Okay, lelo ndezo mbuma wami na koteleza ne ba ngoteleza ba suki mi en plus bazo mema pe soupe rouge. OK. Merci les ambiances dozo loba nyonso wana po kaka bino boyeba bozo pe mayele. Faut ma balle kufa te mama. Comment mbika so tiango tomate nzele sa ngai. Siko mbika na moto zo kata ebelete. Siko tomate nzele lingaka o tiango na moto e to ngai zo tapo ngai wane kufa. Siko mbika ehumela ka tamula ite. So tie tomate ya linzanza e tikala ngai. Ato ko sele fo tikala ngai. Okay. Faut tiaka tomate ya mbumeza apenga imilinza zelika. So ngai ya linzanza wana po boma yango peza facilité. C'est facilité pour humela na moto. Papa biloko ngaya ya boye. Quand ya lobi nzo eza na ngo ya lelo. Linzanza nde mutu abomi nde libala. Linzanza nde abomi libala. OK. Donc ngai bala sanga déjà mboma ndeka atolika. Merci. Mais nabi ke mutalakisa yo mama to bakoko kaka. Mama. Bon, na ba bena ba mama leki na mama kwa bena de bazaki na yebi etu. OK. Kuna mboka papa na ba mama leki. Do alakisa ko nzela mo ya kitoko ya koyeba kolamba pena nzungu ya mbika donc comme si to koya pena la mela to plat mususu expliquer biso mo pe susu bien po. Yo za muta mutu za mayele ni. Ba plat eza ebele. Donc ba plat ebele so ni bonso ye to changer na plat. OK. Ya kata kuti mtengana ki pratete ba tumsuna la sala. OK. To koya ya eko pour kolamba parce que mindele mususu babulaka comme si biloko na bango biso to ko simba ngo to ko ba na beta biso si a bango balamba ya biso to bazoba comment lamba la biso ngo bazo liango bazo lamba ngo pe lisusu donc c'est que biso dada mbala moko biso to mo landa ba malemba le to ko pe déjà ba pe to zo ngo vous avez mon l'équipe ba ngo pe lisusu na rola merci maman lo se continue musala na yo to kozongela ona sima kozi akamba ya fuwa ndia na sani to bia to sani. OK. Merci beaucoup maman Loso. À vous. Maman tout le monde ni comme na phase à foufou. Tout le monde ni magé, tout le monde place au balsi pour te. Ka si ngani na zo chat eh. Oh tiens ka siko yo. Na siko. Na ngoli masango na ngoli semo. Oza msuna mona ko to mo banyama. Ko ni na masemo na ngoli. Mai na ngetoki. Na siko yo. Suki na kata mai ko banyama. Ezape pefele ezape sasa so tshanga ya kokanga makasi omona ntango olamba ngo ekomima osa tofu donc ekokobeba po bato bele bayebi tofu te tofu na biso bato bandimona bakontre baloli yango buni ekosala momodo esali bao balamba ngo ebima bambuma na basala ndeni seke asalaki maya ni ya boto na maya moto boto basango na maya pio sangisi na mai oyo zote na moto tie isambo eza pe mwa mai eza okanga masike eza okanga matango osukisa na moto ela sina balu subo lisa subo to baka makasi elongo sa moto na baloni alambi tuli na biso siko neti boye il faut sala combien de heures na moto? Bon, ceux qui montent à ma casse, 30 minutes. 30 minutes. Ceux qui montent à ma casse. Montent à ma casse, on a qui na 40-50. Les gens na moto qui na sango to kamakasi to. Sango faut to makasi lo wasula mbesu.
osoki etoki makaya elongo songo mbesu otoki kaka olambi nde ebima mafufu mabe yango so obenga na bitoso me na bakongo na bato bambi nde bayebi toso po na minoko mosusu wana yebi te fufu kobima bien te donc ebela te so na mai otie ekoki kobima na bapre mpe bacombien de bikolo oyo semulu natie kaka katikati ekolo mona ndamba fufu ekolo eleki ebele ekolo na ndambo olingi eza mo makasi olingi eza pete ekolo moko mpona kolia ona mbika fose ekolo mo na ndambo yango bien na masango nde na semo nde osali formule nyonso ebongo na bamasango kasi masango mpe osaka bongo ndesali na semule nde mpe nasala na masango eza ndenge moko eza semule alingaka nga semule merci beaucoup wana tokomi kozela kaka fufu etokaka tolia esi merci beaucoup tozela tolia fufu esi elingi ebela nango esalaka 30 minutes monde mafuta mbili esangani awa esili tokitisa kaka tozela badebela solia na biso yaya koyeba nzoka ezalaka kitoko boye ya solo na sosoli héritage ya malonga nakoki kotikela bana nga ezalaka mapango te mituka te me koyeba yesu eza héritage ya solo oyo nakokotikela bana nga ezalaki mpona nga kolungu nene ya koyeba yo na bomonanga autanga nakutana na yo. Oui, maman, tomoni maloso tomoni au servir biso. Mais quand il peut expliquer biso pour to rolia bongo te. Awa eza mbika na mipanzi. Na lakisaki na lobaki déjà. Eza mipanzi na zuango na sukoli yango. Après kosuka na bwaki mai wana na bima ya moto. Na tie na moto etoki na sopi mipanzi po eza na basalite biso za na kata ndoke mai ya moto na etoki vinga na sopi likola mipanzi quelques 15 minutes bima wana salite na liboli après na vu mipanzi na na tie na moto etoki à part na vu sikoyo ba épices nyonso lokola ai litungulu ndembi na tuti esika moko elembi na sangisi yango na mbika na fini mbika na biso bimi kwendeza bona tie uite c'est ça ezaka uilo ebimi na kati ya mbika ne mipanzi ezotoka ta na moni elembi na sangisi mbika na mipanzi na vi tomati ya mbuma na tuti na tomati ya binzanza na vi tomati ya mbuma na tuti na tie na mipanzi na biso na mbika na sangisi ndo moni etelemi wana. Ok, merci beaucoup balandi ya chaîne internet na biso vraiment bomoni maman ndenge maman loso ndenge a expliqué biso bien là, donc j'espère to comprendre na banda kuna biso ipai oyo ezolanda bino donc toza awa déjà na table to dit to banda kolia oyo zambika mbika na vif mbika na tutika nde na tuna bepisi na monyo so wana na tie mai ya moto na mbika na tie pe na vifumba na tie na vi tomate mama tungulu na tutaki wana na tie na kati so ipoza na mbisi ubatisi mara moko chez un table. Merci beaucoup. Facile nyonso. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup maman donc tu yango yo pour se servir. Maloso. Canapé, so se servir. T'es tout besoin de biso maman. Ana besoin. Bien de vous pour comprendre tous à la table tous lia donc du loro maman loso alambeli biso vraiment
tous déjà na table donc mingi koloba eza te commentaire eza te donc awa esengi kaka bino bopesa biso bon appétit fufu eza moto bon tobondeli po nzambe nde mokonzi nzambe nde mobandi ye moto asalaki po journée ezala nzambe topesi yo merci nzambe obandaki na biso po komi na biso na suka totiki moma na biso ya kolia na maboko na yo nzambe tika nyonso tokolia epesa protéine na banzoto na biso na basante na biso ozongisa ya ebele bisika mbongo oyo ewuti mpe zongisa lisusu ya ebele oyo mama na biso abimisi lokola mayele bata na ye nyonso ezongela ye na kombo na yesu masiya nde tobondeli tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon à tous hein. Merci beaucoup. Et à toujours moi ça moi qui na la gambe kana mai. Papa bio toi. Ah, bon appétit na yo ça nga bien. Ah oui, papa bio biso awa donc masolo ebandi. Au goût préféré na yo. Ngana za ba koto yo. Papa bio ngana za ba koto yo. Ngana za ba koto. Ino bokoti koto na ngana za ba koto yo. Vous ndenge bimi ko bimi kitoko par rapport nde bat batiaka bakibe batabo biloko ebele ba épices ebele ebele ko boyo kindeni oui ça va et puis nga ezate eloko mote oui boyo za pas tellement mon cabo. Oui, Nicolas vous fait ça. Mais yo ndim to sala ki wenje falo so malika vous fait ça kuna yo biso kuna biso ya ngoyo. Oui ma. Moi je le temps. Non ta bo vendeni le besoin ndeni pour la sala. Oui ma. Mon dit moi kudake prière exact. Donc comprendre maman azolia on ya pamba po tu es retard. Eh na ko zanga monsieur ça grave de boya ki ne retard. OK. On va au cadre. Parce que c'est bon dans ça là. Nilia. Papa Guitomo. Papa Guitomo international. Donc plat préféré yangoyo maman Diane Moulala yangoyo. Donc papa bio. Biloko yango elambami donc mayelo mama pesi bino pe bozo yango na bandako na bino ebana kosunga bino ekobongisela mabala na bino donc na bandako na bino donc voilà quoi. Comment face? Merci papa bio. Le dîner bon on a lamba boy. Lamba pas boy. Na maman bo ke liboso. Merci. Émission na biso comme na suka. Yom tolandaki biso na bokebi nyonso. C'est pas une émission oyo. Benga ba numéro s'afficher sur la télévision na bino. Bozala décider bota. Merci émission na biso et comme na suka vraiment bozaki ebele ya kolanda ilubu vraiment bozaki na esengo na bandako na bino partout na monde bisika evangelino mama loso nini oyo ko ikoloba na bandeko oyo balandi biso mokola lelo awi bango ba moni début
na nde tokomi na suka kolamba eza ka volonté kolamba eza mpe kaka koyekola biso nyonso toyekola nga mpe nayekolaki mpo namona makambo wana nayebaki mpe ke viande mpona kolamba yango mpo tia ya moto olongola basalite nayebaki mpe te kaka koyekola tozomona na bamama na biso bazolakisa biso nde tozokanga nameki mpe esimbi donga na ndako eza soso lamba on a mama ya moto na tie bisa basalite momoi basalite nde elongo eza teke nde balobi ko elongolaka banini mwa bilengi nango te yo meki yango ndenge kango mabe te gu egarde na gu nango egarde ka gu nango fo olongola baformole babiloko ebele otaka mosika tie koma na kisasa do fo osukola yango bien otie ngoma ya moto wana otie yango wana 15 minutes otie na moto ntango olamba olokaka kitoko omoi kutu na nia na tie kipi tomata muma tomata linzanza te tolie bien na moi bambote mama parce que ete pesa mbonga ta eza ebele te mpona bambote eza mpe teke ntango nyonso bambote na ebelebele te naopesa kaka epai ya makopine na ngai prive riti limbuka mbuya miclaire ngunga bojo kongolo mirma babote napesi su mbote epai ya mati mama na ngai mati mwasi ya papa kiyedi napesi mbote na famille Menga na famille Mwanga na famille na nga moko na ye moko papa bio mwasi na ye nani olobi komba mwasi na ye deja ninga babwaka alobaki nabomba na kombo ya mama bon tobomi komba mama kasi ye mpe napesi mama bambote ebele na ye moko papa bio yaoyeba kokanisa nga bacomédienne baza ebele nzambe atalisaki epa na ngai seki nzambe alingaki mokolo ya lelo ezala donki napesi bafai na nga tu oyo balingaka mama nyonso bambote ebele mama safe manabio selule lele bato balakisa ngai tobwaka kotaka bango mosusu balakisa nga alingaka na ye te alingaka ne te ke balobela ye nzambe apambolo mama na nga mono ozali doki na bino nyonso cameraman na biso na isakita na yope domi ingénieur domi en tout cas merci beaucoup namoni mpe awa na lumière Jani aza wana ana monene wana ba Hervé amoni so ba menga merci beaucoup vraiment maman Loso vraiment pour la temps na yo sacrifier toute la journée pour nous ala na biso merci pe na bandeko na biso nyonso oyo bolandaki biso de loin et de près na bosalité papa bio vraiment bamboki na yo vraiment nzambe apambola yo et pourquoi pas papa Ogi Tomo international bambote na yo pourquoi pas maman Diane Boulala bambote na yo papa Cardozo Antonio bambote na yo donc mami Moussaou bambote na yo maman Nelly Kondo coupé ya mokolo bambote na yo bisiko ozolanda biso vraiment na sima ya caméra tozalaki na ingénieur Domi Mabongo Trépied elinga ba berger bambote na yo pe lokola elonga ba berger bambote na yo pe maman merci vraiment ezamba liboso pe ya suka te bon s'abonner massif vraiment na Ramzap TV vraiment bozala desite kuna na dessin animé nyonso ezali kuna nyonso ezali nyonso oh Real Baxa izobeta donc nyonso ezali nyonso ezali balé tout beaucoup nyonso ezali bakuta na babale kala te bozozo bagage ba filme nyonso epa ya papa bio donc bozala desite bo s'abonner massivement tokuta mikolo mizali kuya baremake na bino bobenga basoutien na bino bobenga na balimero esaffiché liboso ba télévision na bino donc bozwa biyano merci tokuta mikolo mizali kuya bye bye merci maman merci.